Kinshasa na biso, réalité ya banaki, réalité ya banaki, réalité ya banakino. Mokolo malamu na bayenyosto bazwili bakoya kolanda KNB news ya mokolo na lelo nazali na esengo ya koinforme bino na pokwa na lelo kaka ndenge ezalaka musala oyo bopesa biso. Bonsoir à tous. 92e Conseil des ministres ezalaki bongo présidé par vidéoconférence et pa na yemoko chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Ba détail tolanda na reportage. Président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a présidé Kibongo mokolo ya vendredi 13 janvier 2023 par vidéoconférence 92e session ya conseil des ministres oyo esalemaka chaque semaine na yango ba point ebele ezalaki abordé oyo basololaki kuna na conseil des ministres kasi ya motu ya tope place oyo chef de l'État abetaki sete ezalaki bongo pona ko renforcer ba capacité ya ba entité territoriale ko renforcer ba capacité na bango pona ko sala musala malamu awa na République démocratique du Congo to ba place oyo bazali ko diriger. Selon souci ya chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo ezali bongo ko sala ba entité territoriale socle ya développement socio-économique de base à République démocratique du Congo na nzela ya ndenge bakotambusa mboka ko gérer ba wenze ko gérer insécurité nde ezali souci ya chef de l'État bango soki baza éclairer makambo nyonso tu ba ko gérer yango malamu na bisika bazali ba bourgmestre ba maire ya ville bango nyonso tu esengeli ba renforcer ba capacité na bango pona kosala musala malamu. Yoka compte se rendi oyo porte-parole ya gouvernement après réunion à Salaki. Président de la République a assisté Kibongo na première expédition ya or et salama Kibongo na cité de l'Union africaine avec impact na idéologie. À vous, messieurs de Primera Gold de la joint venture. Président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a assisté Kibongo na première expédition ya or awa na République démocratique du Congo ezala Kibongo vendredi 13 janvier 2023 na cité de l'Union africaine na présence na yemoko mokonzi ya mboka Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo amonaki ndenge nini marché et bandiko salema entre République démocratique du Congo na ba Émirats arabes unis. À vous, messieurs de Primera Gold de la joint venture, Primera Gold de la RDC, de vous remercier et de remercier notre partenaire, ce pays ami et frère des Émirats arabes unis, à travers son président, l'émir Mohamed Ben Zayed. Je voudrais vous remercier pour cette cérémonie qui matérialise en fait un projet qui rentre parfaitement dans ma vision, qui consiste à faire profiter d'abord à la République démocratique du Congo et à son peuple des ressources naturelles qui se trouvent dans son sous-sol. Nanzela ya société ya sika oyo basali ya société ya sika ya droit congolais na kombo ya Primera Gold DRC ezali bongo société ya ba actionnaire oyo ezali koreni entre République démocratique du Congo na ba Émirats arabes unis. Tala ndenge marché elekaki bongo avec impact na idéologie na présence na yemoko kwa tombolo Fachi Beton. Ezali pour la première fois chef de l'État ayamba ba bourgmestre oyo anomaki kala mingi te apesi bango ba conseil pe na ba orientation ya lolenge na lolenge elekaki bongo avec impact na idéologie ba détail tolanda.
nini abotoli yo telefone na maboko soki ocheteti balakisi yo licheti embadi na kobanga vi osundoli telefone osundoli saki bango bake nango yango wana tata mokonzi Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo apesaki orientation pe ayebisi na bango balite contre phénomène wana yoka na kobima na bango ndenge gouverneur de la ville Jantiningo Bilambaka abetaki sete. Le président nous a reçus nous tous. Il a parlé au bourgmestre, il a parlé de sa vision sur notamment la salubrité, sur la sécurité également, sur les phénomènes Kuluna. Vous savez, les phénomènes Kuluna, c'est au-delà des effets qu'ils créent à la population, au-delà des phénomènes sociaux qui créent à la population, la ville de Kinshasa, depuis notre avènement, nous travaillons sur plusieurs approches et le président a voulu donc donner le ton pour que les bourgmestres et les bourgmestres adjoints puissent prendre en charge ce travail, puissent relever ces défis de sécurité ici au niveau de communes et que les bourgmestres puissent travailler aussi dans le domaine de la salubrité. Ah oui, ba bourgmestre oyo bozali ya sikatala ba défi ebele bozali na yango pona ko relever Kinshasa ezonga lisusu na kombo lango ya kala ndenge ezalaka Kinshasa label po lelo oyo ekoma Kinshasa poubelle ezali kosala soni pe mawa solo meme na ba victoire wana mwa ekutu ya kotelema na arrêt ata 10 minutes ezali te pona salite solo mai moyen ezali te capitale mobimba soki mbule beti place a kocha lokolo ezalité bota la ba défi oyo bozali na yango ya kosala yango wana pesa solution na population pour kalate ba élection tozota le labino pe toza ko jimele oui azali mwana ya monga fula ya solo avanda kuna akola kuna avanda kana batu camarade de Gloria Kalombo Musunga akende ko sa rôler kaka ndenge ezalaka na base na mobimba avec impact na idéologie pas détail tolanda na reportage oyo. Azali congolaise de père et de mère kaka ndenge ezalaka yenani camarade Gloria Kalombo Musunga mokolo ya vendredi 13 janvier 2023 ezali mokolo oyo ye akanaki akokisa devoir na ye lokola congolais nyonso tu ya kosarole pona kozwa carte électeur ko préparer ba élection oyo ezali koya na décembre awa na 2023 ye ayaki kozwa carte na ye kaka ndenge ezalaka avec impact na idéologie na école oyo ya quartier na ye esika akola lokola azali leader ba papa ba mama pe bilenge bango balobi ba kotika ye moko te bana ya monga fula ba se décidaki ya ko accompagner camarade Gloria Kalombo ti na centre esika wapi ye esengelaki asanrole kasi liboso ya kokende mwa kozeri moral moko esalemaki oyo camarade Gloria Kalombo Musunga asololaki na bazi na ye pona kopesa mwa moral kaka ndenge ezalaka avec impact na idéologie yoka madame Gloria. Nous voulons les changements biso moko tolakisa exemple na façon na biso ya ko se comporter même na ba parole na biso oto bimisa ezala ba parole ya espoir pour la mboka, n'est-ce pas? Parce que auto ça les a pour l'intérêt nani ya mboka. Tout auto voter 4 personnes. Donc ceux qui ont s'enrôlé aux utas de l'éternité au bon dirigeant ceux qui ont reçu les autres ont amaté que ça là n'a pas maquillé l'été parce que on a qui mouté. N'est-ce pas? Voilà, donc c'est un peu ça. Nous avons battu la biso. Maintenant là, Toro qui est déjà pour la base de la biso wana. Ah oui nasima ya kozeri oyo nzela ebandi inde azali accompagner ba mama bazali kolanda ye ba papa bazali kolanda ye bilenge kaka soki bamoni ye bango moko ba pusani pembeni pona ko accompagner camarade Gloria Kalombo Musunga inde makambu oyo tomoni mokolo ya lelo
pardon badi tomona kaka yango na filme ya Yesu to pe toyoka na masolo ndenge kaka Yesu akotaka na Jérusalem ba mama batandaki ba maputa babetaki ba kelelo ba pepaki mandalala pona koyamba Jésus Christ kasi tomoni yango na misu na ndenge ba mama ba papa bilenge ya monga fula bayambi Madame Gloria nzela bazali kobelela ye nzela ba mama bazali kosopa ba mai na miso ndeti kaka esalamaki na epoke ya Jésus pona kosepela na mwana na bango moko ya quartier oyo avandaka na bango oyo aliaka na bango oyo asungaka bango komona ye lisusu pe bango baza sima na ye bazali ko accompagner madame inde ti na centre wo tokomi na centre avec impact na idéologie Madame Gloria en sarolaki kaka ndenge ezalaka lokola bato nyonso lokola azali leader bazi na ye nyonso tupe obalandaki ye basarolaki bazwaki ba carte électeur avec impact na idéologie. Là, vous allez patienter un peu, tant qu'on envoie les autres comme ça, vous sautez ensemble. Je vais prendre une photo. Patienter un peu, tant qu'on envoie les autres comme ça. Na kobimana na centre, Madame Gloria asali communication oyo. Tozana na moment ya campagne électorale te. Soki tozo senga base et accompagner biso pour na to s'enrôler, eza pour na ko attirer attention ya population. Pour na to sa population que non, il faut to qu'ils soient carte d'électeur. Pour na décembre, tout le bâti que non, batu boy ba poni la kinga, mutu boy biso moto pona surtout tout tozana 4 personnes pour voter. Candidat président, député national, député provincial et puis bourgmestre. Voilà batu belé ba yebi yango. Donc ba bourgmestre, il y a tout ba ozala voter. Donc merci beaucoup. Soto ke boy biso to kita boy na bandi bino bo mata. Bo mata il fait tomber la secret place aux wana. Donc comme tomber la secrété, bon mélange aussi. Ce n'est pas vraiment grand chose. Hein? Donc nous sommes ensemble. Nous sommes ensemble, c'est le début du commencement. Donc au Ezaki enrôlement, tous là, ceux qui de janvier l'équipe, après na mois février, on a vraiment to bandi vraiment ba question oyo ezotala biso donc monga fula kindele ngansele et consort. En tout cas, merci. Nzamba batela biso. Tout le monde en a très prochainement. Merci beaucoup. Matembele ya simandako mwana ya monga fula ya solo Madame Gloria ye oyo bana ya monga fula mobimba botala Madame Gloria oyo malamu bo simba ye malamu poko zala na mutu ya boye na ba quartier et pesa mela batu nyonso tute oyo avandaka na batu asolaka na batu bien azali simple oyo wapi mutu esengeli bozala na ye to pe bo pesa maboko po akende liboso ezali yeyo Madame Gloria azali na ba initiative ya solo lokola azali coordonnatrice ya mouvement des jeunes national ya parti idéal ya honorable camarade Claudel Lubaya oyo ezalaka na Lingwala na avenue Nyangwe numéro 191 pembeni kaka ya Wileri azali coordonnatrice ya mouvement ya ba jeune na kati ya parti oyo avec impact na idéologie bana ya monga fula mutu bokoki ko soutenir yeyo oui. Kinshasa ezali kozongela petit à petit kombo na yango ya kala Kinshasa label oyo ekomaki Kinshasa poubelle botala awa tozali na masine na quartier 3 na côté ya Wenza Indu tala ndenge ezali kongela moto aleka wakala soki aleki lelo akobosa na yango Kinshasa bopeto batu bakanisaki ezali kaka slogan kasi yango yo misala ezali komona na monana na miso ya bato
Gouverneur de la ville Jantiningo Bilambaka azali kozongisa Kinshasa na elamba nango ya sikato pe na appellation nango ya kala ndenge ezalaka Kinshasa label oyo ekomaka solo salite pe fulu na mawana nkele. Awa tozali na Masina quartier 3 pembeni ya wenze ya Indu oyo ekomaka nkele solo mwa ekuta kolia te eloko pembeni ya balabala ezali te kasi lelo oyo tala ndenge elati elamba bana mboka basepeli yoka bango. Awa tozana liboso ya Masina na wenze ya Indu. Liboso vraiment ndenge ezalaki awa ata kotelema ya pamba poli eloko kokate. D'abord ozobimisa solo moko mabe tufuma moko osakana te. Ba mama bazoteka ba pondu tina balabala et puis mituka ezotelema en désordre. Et tout le monde wenza mabaya pe ezalaki awa donc ba shege tout ça par-ci par-là en plus. Soki kaka jouer loko à côté awa okomona lisusu te. Mais lelo yo tomoni vraiment changement moko esepel sibiso nyonso par rapport ndenge ezalaki lelo vraiment eloko batu nyonso basepeli nango bino moko bozomona na koloba mingi te mwana nyonso ya Masina ayebi ndenge ezalaki fulu akosakana te mais lelo changement ekoti total. Merci mingi na papa gouverneur. Ndenge l'État a su mesure aboiza malam akotisa ba mama na wenze na kati bateka pona sécurité nanu ya nzoto na bango moko. Monike bato bakokita pe na bisi moya kotambola ezate bato bache ba biloko donc place penza ya koteka ekomi wenze na biso na chango ekomi partout. Ah oui, boyende ezalaka misala ezali komona na Kinshasa bopeto ezali komona na miso ya bato. Gouverneur de la ville Jantiningo Bilambaka na vice gouverneur Jekoko Mulumba misala ezali komona na kasi il faut qu'on continue esuka kaka na ba boulevard te ekota tina ba avenue pona ba avenue kutu ndenge za wana moya ya kokota na mutuka ezalaka lango lisusu te surtout soki mbula ebeti nzela ezalaka te. Kinshasa bopeto esuka kaka na ba boulevard kasi ekota tina ba avenue ekosala bana mboka kitoko makasi. Oui. Likolo ya incompréhension muke chauffeur na soda tala ndenge chauffeur a perdre vie likolo ya masasi oyo soda abeti chauffeur bana ya maluku basiliki makasi koto ezali simba benda donc pesi mbwa aboyi ba détail tolanda na reportage oyo. Ba désordre na République démocratique du Congo et komi lokola likambo mususu ezali kosalema partout awa na République démocratique du Congo ezali kosala bien te. Ko kende na Nord Kivu kuna kutu koloba te banda ba rebelle ba vandela kote kuna ti lelo bitumba esila kate. Soki okei na mai ndombe kuna na kwa mutu kutu koloba te bitumba ebunda makanango kaka ya bateke na bayakati lelo solution ezwa mina nute kasi ya kobanga ezali soki des autres ekoti awa na capitale ya Kinshasa ezali pasi pe mawa makasi po na ba habitants ya Kinshasa. Mokolo ya vendredi 13 janvier 2022 kuna na maluku chauffeur moko babomie epai ya policier likolo kaka ya incompréhension muke soda abeti masasi epa ya chauffeur pe chauffeur akufi. Tongo ya lelo ezali benda bika awa na maluku batu balobi bakoyoka te désordre ezali makasi awa bitumba mabanga contre ba policier doki moyen ezali awa te. Ba autorité ya République démocratique du Congo botala makambu oyo malamu osino te ndenge mboka ezali kokendele ekozala kitoko te po ekokoma mabe makasi. Ministère ya intérieur il faut kotala makambu oyo malamu pona koluka ndenge nini ya kotia kimia na République démocratique du Congo po bitumba na bitumba désordre ezali kosala malamu te potala oyo na maluku awa ezali na kati ya capitale soki bandi kopusana toyebi te soki tokosuka ndenge nini révolution ebandaka kaka boye na biloko mike kino ekokoma munene pe makambo mususu ebotami na mboka boye eza malamu te. Oui.
Ambassadeur ya culture République démocratique du Congo, Mwanamboka Dadju a représenté bongo culture congolaise kuna na Algérie na ouverture ya CHAN 2023 avec impact na idéologie. Tolanda ba détail. Culture ya République démocratique du Congo na miziki ezali kotombwa matombo makaka ndenge tolobaka. Bana mboka ba ambassadeur culturel ya République démocratique du Congo bazali ko continuer ko sala honneur ya musique congolaise na monde entier. Après Fally Ipupa kobeta na Cannes, après Maître Gims ko clôturer mondial oyo utikoleka tour oyo ezali ya Mwanamboka Dadju, artiste abeti kuna na Algérie avec impact na idéologie na ouverture ya CHAN 2023. Public nyon surtout oyo ezalaki wana bazali ya kosepela. Yoka Mwanamboka ndenge asepelisi mitema ya bato. Ba richesse ya République démocratique du Congo to compter musique pe na kati ya ba richesse ya République démocratique du Congo po ezali kotambusa kombo ya mboka na ndenge ya malamu tala ba artiste oyo. Kuna na stade ya Nelson Mandela batu nyonso tu ba sepeli na musique oyo Mwanamboka Dadju a présenté kuna avec impact na idéologie. Oui. Ils veulent nous voir sur les réseaux. Jamais raté à TikTok et à lelo ingénieur Agapé a proposé les biso élément oyo. Neko liste basi bakima mibali pona ba fête le 8 mars. Ya liboso Branda. Kozolo bimale le 8 mars. Alors rose la featuring à Innocent na Fally. De grosses la na yo. Yo gagné. Oda kozolo bimale pona fête le 8 mars. Eza loka mtu azela batsa carburant na vélo. Mission impossible 3. Zombenanga. Au nom de Jésus. Anisette autrement appelé Z. Kozela bimane le 8 mars. Alors kozela niaou asukola. De gros to manzaka. Songo. Spraya, surtout comme le jour J. Son comédie, on m'aura bébé, écrit fort, on commence à se. Au nom de Jésus! Tracy, pourquoi cela n'est bien à ton homme, mais c'est comme la pourquoi bébé qui fait le moyen ya, Isati. Eh, on compte en redoute! Ketia, cause le mané pour la fête le 8 mars, c'est le cause de la supporter à Tabi, des gros cause de la no kolemba. Songo! Nouria, cause la mané le 8 mars, c'est le cause de la semaine à siffler. Ah, tababuki on a mis sous nez, Kara. Dokas, yakuta alorando qui cause le mané le 8 mars, c'est le cause de la portrait à Fatina Bokechu, dans photo ana. Ataba photographe, bon, qui m'a la studio. Charisme, on comprendre un jour. Nazaki na esango ya koyeba ete bozalaki ebele na banda kupona kolanda KNB News ya mokolo na lelo. Tika nkolo nzambe abatela biso tokutana bongo na semaine oyo ezali koya. Magazino Magazine Kinshasa na biso. Réalité ya bana ki, réalité ya bana kino.